Bonjour, bonsoir, bana maman, la famille, ça dépend Ernia Sobozwa Misi Noela TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola o abatela kape o ya bombaka a bomba biso nyonso pe abatela biso nyonso la famille. J'espère que biso nyonso toza bien. Na mawa pe na ngolo na nzambe sans nzambe eza mobulu pe sans nzambe tokosala eloko moko te parce que ye nde kolo ya souffle ya pema ya nyonso ezali nde ye Dieu de tout puissant. En tout cas bambote ba bisou pe ya Noela TV, ça fait longtemps hein, la famille, mais j'espère que tozali tozape ensemble na bino. En tout cas, la famille tozomona kaka lokola ndako ya bavazi ezozika, pourquoi pas toya pe kotia pe moi liloba na biso pe moi analyse na biso pe ekosala pe bien makasi. La famille Ernest bokozwa video na biso ka ndenge ezalaka kaka ko partager, ko aimer, ko s'abonner, ke ko tebe ba commentaire na biso pe ya elamu pona ndeko na biso oyo na kombo ya Mervin, bo tia pe ba commentaire soki pe eza bien ou bien eza malamu oyo garçon oyo awuti kosala ye na bana ndenge azokolela na mawa soki ezali bien ekosala biso pe bien. Tosala analyse na biso ni pour ni contre, en tout cas tosala kaka analyse. Bana mama la famille to monaki lobi eyindaki opesi mbwa alobi te o ezanga na kozwango te bino moko ba congolais na ba congolaise bozwango pe bosilisa ngo pe na bopete nyonso. To monaki Mervin aye afungoli caméra na ye. Afungoli caméra na ye penza ko afandi. Oya yaka penza alobi bokota boya lelo tozofinga mutu boye me lobi ya ye nakolela bana mama. Eske bomona nakolela mutu alelisaka batu mutu oyo afandi penza na kamera na ye alobi penza afandi azwi penza bana ya batu azwi penza ba mama ya batu ba innocent o bayaka na ba réseaux sociaux te o bayaka na ba TikTok te me akozwa penza kiti abandi penza linsala na moko abandi kokunda bango pe na ba cimetière ba o bakufa abandi kunda bango ba onan bakufa te azokunda bango na bomoi bosi bomona me lelo ekomelaki ye en tout cas Mervin changer yamba nzambe lokola nkolo pe mobikisi yamba nzambe lokola ke tozali na mboka ya ba chrétien pe j'espère que yo poza chrétien soko za chrétien te me komata chrétien yeba nkolo nzambe ke lelo soko za na pema wana nengo bando lela ezali pona nzambe muta pesa ki yo pema wana changer soko changer te mama yo moko komona o nzamba kosala na kati na yo mwana mwasi oyo Mervin en tout cas afingaka atalaka te afingaka ata oleki ye me ye amonaka ke aleki donc ye na mutu aleki ye azali te donc ye kaka mutu aleka bato nyonso me lobi aye kolela aye kobimisa ba secret oyo ye amilakisaki aza nango or ke nzoka nde aza nango te aza na kati na Europe me azo souffrir neti mutu aza kuti na kati ya mboka. Pourquoi botuna nga bongo lobi ke neti na kati na aza lokola mutu aza na kati ya mboka pona nini parce que akoma esclave pona mwana mobali moko boye songolo mpakala pona garçon moko boye songolo mpakala basala na ye ki connaissance banda azalaka soki na Afrique yesuko aye na poto akomi punda ya mwana mobali wana bandeko. Donc mwana mwasi oyo azalaka na ye reste na vie na ye mobimba à cause ya mwana mobali wana. Cela veut dire bokoloba ke nini ke akanga ye na kisi bokoloba ke nini bamema ye na nganga là je ne sais pas bokotiana ba commentaire si c'est vrai ou c'est faux mais c'est triste mutu azozala na poto me makambo azoloba bozo mona ndenge asalaka abimaka nzoka nde azalaka bien te azosouffrir bin azoya kolakisa kaka na kati ya réseaux sociaux neti aza bien or ke na kati na ye na soubassement na soki kamera eza te aza mutu moko alelaka me eza nini yango
posa nzoto yango kaka bandeko boyebisa nga eza posa nzoto yango kaka eza nini kozanga mibali yango na poto ke balingaka ye susu te parce que azali impoli yango alobi te nga nazwi na kaka oyo ngai na mobali oyo na tika na Afrique nga moko nazwa ye en charge. Franchement c'est la honte. Ezali soni pe pasi pe mawa. Pona koyoka makambo ya boye na mokolo na lobi to yokaki ebele ya makambo ya mwana mwasi oyo abimisi ebele ya mbongo oyo abimisi ya perdre na kati ya libota oyo nayebi te bamama oyo mpe nzambe na ngai bozoteka mwana bino mobali na mwana ya mwasi kaka mpo ya poto donc mpo bino bobonga bo faire souffrir mwana ya mutu énergie na ye bo komisa ye esclave na poto donc mwana mwasi o na kombo ya Mervin asalaka musala na ye na poto mais azo zwi mbongo na ye te donc azo seka na mbongo na ye te donc bato mususu bato seka na mbongo na ye mama na ngai Yesu en tout cas ba mama ba papa tote ya bana biso ya basi na ya mibali ba optoza na bango na poto. En tout cas, bakoma esclave mibali te, mibali bakoma esclave ya bana te. Soki ba yokani babala kaka na poto awa, bakendaka na ba Afrique wana te, botala ndenge Melvin. Awuti pe yepe awuti pe Afrique pe kalate parce que aza soki ba lobi ki aza soki ba 5 ba 6 ans en Europe aza pe moto akalate, c'est normal. Même ata bongo c'est normal wana. Ye moto d'abord moto opese conseil azate donc ye moko conseil donc papa azana na yete mama azawana ta opese conseil yaya azawana te liboso na ye azate donc ye na ba famille na ye moto te moto atikala kaka ye moko ngambu nazo bakisa te Mervin ye moko moto alobi afana na solitude kaka na ye na bana na ye donc azana moto te oya kwa bikoma awa kende ti place parce que ba page ba kati yo kende kotala ngo bieye moko alobi nga moto na lobi te afana kana solitude ezalaka pe ata mibale misato bofandaka te même ata moko boko sola pe bien ndeni yo moto kozali boto na yo ozo ata na moto te na ba yana yo ata moto te est-ce que ozali moto ya ndenge nini ozali mutu ya genre nini ba manipuler yo na kati enkoni moko mobali moko yenkoni azo peso ba loi tindela ngambongo boye donc yo zokende mosala les premières les 30 ceux qui ba futu yo salaire wana soi-disant ozo kosa pe ba futa ko ba 11 000 wana soki 11 000 yango wana ozalaka mama député yango ndenge olobaka pe soki député ya molili soki pe ya moi pe toyebi te donc salaire na yo nyonso soki bafuti okaboli okati mbeli pia otindeli garçon oyo place ya bando kofanda na Tunisie mususu okati pia otindeli ba parents na ye na Kinshasa place bazali kuna donc yo ndo okuma punda na bango siko bino bolobi ke mindele bakomisa biso bana misala na bango bapunda bozo mona siko ki mwana musala oyo Mervin akoma na ndeko ne moko congolais akomisa ye penza esclave penza bomoni esclave o penza bakomisa ye bazo katele ba montant so abanoti na 1400 soki 1200 soki koma lobi siko foti na 1500 abandi koti na 1500 siko yene maboko otika na combien ata betaka ataka makelele na ye wana bandeko salaire ya Europe esi yebana salaire ya Amerique esi yebana ata ya Amerique balobi ke na dollar bazo futa bango 7000 8000 boko ya ko beta machine na euro eza presque ndenge moko siko oyeba futaka ye 11000 egotaka na molili asalaki ndenge nini bandeko nzoka nde mbongo ya asalelaka ye azalaka na ye punda ya LG na ye soki LG soki LG soki LG quoi donc ya koma na ye punda esclave ya garçon wana na esclave ya ba parents ya garçon wana donc akopesa garçon apesi ba parents asomi ba vatique atindeli bango ba sango ba meli yango kyok akotina mbongo apesi garçon wana ale yango na basi na ye mususu donc Nzambe na ngai sikotika Mervin akozwa kiti aya kufanda wana banda komilakisa ngai na zana boye ngai ndaku boye
nzoka nde ozalaki na makamine boye mama ozoko lela boye est-ce que nango ko ndima ke nyonso obimisi ko bima na 4 non Melvin. En tout cas Nzambe a visité yo, Nzambe vraiment a visité yo parce que mutu na yo wana eza bien te oza normal te okokoma biso to koma esclave ba mindele nano awa après na ko esclave ya garçon moko kaka po azala ka mobala nga alongola kaka posa ango pe garçon ango pe ayebi na yepe ko longola yo pete ozoya ko lela kaka pona posa wana donc ata 2 secondes kutu eleka ko kaka te mais ye wana ozo bimza ba énergie yo ozo kende ozo mona que ça ne va pas mais ozo continuer kaka ke il faut ya kaka poto siko yo bano kanisa na nini obando zela nini na retour ma sœur obando zela nini na retour yo moko pe teti awa ozo fana pe atana mutu te conseil à mutu pe te yo moka na solitude na yo na bana na yo kaka donc quelle sorte ya vie yo vivra ka ma sœur bakanga yo place nini mama oyo na Afrique mama mobali ozo défendre mwana na yo est-ce que zo mwana makama mwana na yo asali mwana mwaso Melvin yo zo bana munoko bosali ba chrétien est-ce que c'est normal quel chrétien ko kozala motema mabe boleti yo mama oyo ozana bana ya basi ozana bana mibali soi-disant oza soki na bana 11 soki 12 obota na tembe donc po basi baba na kozula bana yo baba na kozula bana no charge po baba na ko bokolaka yo mama oza motema mabe yamba Nzambe lokola nkolo pe mobikisi mama oza chrétien te yango bozo boma mboka na biso bozo kosa na sima ya Bible ke bozali ba chrétien et ça la ba passer bozo sa n'importe quoi bozo kosa ke bozali bozo sambela Nzambe na busolo nzoka nde ezali commerce na bino bosala ka bozo kosa na sima ya Bible ba mama ya boye oza motema mabe oza ndoki ozolwa peke mwana yo akende azonga te abatama na ndaku donc mwana mwasi nanu asouffrir na bana oyo mwana na yo wana apesi yeye asouffrir et après mwana yo nde aza na biye aza mukanda ale abana kokende aluka musala après abana kofuta bana wana yo yebi kofuta bana wana combien mama mwana yo azui chance po aza kuna na Canada il fallait azala na Belgique ou bien France alinga yoka moto alinga zwa moto moto elinge pela ye moya fa na kicha linga mona te azana chance azana Canada parce que balobi ke na Canada kuna soko ozui mukanda ozui baroboto la ressource te il fallait ezala na Belgique mwana na yo olingo yamba ye kaka na pantalo okaka yaki nango yango pe alinga ya nango chance azaka na Canada wana kuna soki ezalaki awa mbele Melvin wana pensa peut-être alinga lela pe bongo te alinga lela te alinga lela te mais désolé maman zala mama lolenge obotaki mwana wa mobali lolenge pe babotaki pe Melvin aza pe mwana malgré tout impoli na ye impolitesse na ye malgré tout ko finga na ye afingaka malgré tout ko manke mikolo ndenge respect amankaka mais azaka même mutu azo mérité pe ko vivre azo mérité pe ko vivre bo tia mwana wana na kati ya mulangi ya ndenge nini mama oyo ke mwana oyo asalaka musala ya punda po abokolaka mwana na yo amti aya komema mwana na poto banzela nyonso a faire souffrir mwana bato ti lelo mwana yo akomi na poto ale yo ozozwa audace ke bino boza ba chrétien donc yende mopakana obie yende musulman yo bino nde ba chrétien donc bolé na ndenga ki chrétien parce que y a des musulmans a hebi Nzambe te bino ba chrétien bo hebi Nzambe ale boleye mbongo bongo po boza ba chrétien mama banga Nzambe ko bo banga Nzambe bo banga Nzambe mama oyo bo banga Nzambe yebake fimbu ya Nzambe ko ya moto ya Nzambe ko ya bozo ko lia mbongo ya bato na makasi mwana bato aya poto akoma esclave na bino biloko mwana oyo atangi soki apesaka na libota na bango mbele baza bien mwana bato mituka zotindela bino bosala yango ba transport bozo ba mapa na bino na tongo na miliki bozo mela boyeba teke wana mutoki ya mwana mutu bozo yeba teke wana eza énergie ya mwana bato na munoko lobi ke bozo ba chrétien nini
po bono linga mwana bino ya poto po bino lebolo bakibosa ba chrétien liboso mona kite e bono lia mbonga bato mbonga mwana bato bole merveille yo pe ozui parce que yo moko otiaki famille na yo mosika ozui bolimbisanga la famille azui parce que ye moko alingaki bongo parce que aza na respecte na baparent na ye na bandeko na ye alingi te kofanda ta na mutu donc ye mosala na kokundaka bato kaka ya bomoi ake akundi yo osi okufa aye kokunda yo oza na bomoi aye kokunda ye donc ye mosala na yango wana siko azui parce que place azwa conseil pe eza te moto akoyebisa ye pe eloko ke leka boye eza te donc na minute oye moko azofuta masumu na ye oye asalaki na kati ya bato azoseme yango parce que balobi ke oyo yo kobuka yango wana oyo olonaki donc na minute o Mervyn azobuka oyo alonaki azobuka ngo po eteya ye j'espère que mokolo akoya kozonga susu na réseaux sociaux akozala susu les mêmes te akochanger parce que na fimbo oyo babeti ye fimbo ya mikolo akendaki mpe akezwa mwana ye mpe amwasi aketini na atindi ye mpe na mobali oyo na tenizi zwa mwana ngai nakende kosala mosala mwana ya botami na poto okende kotindi mpe na mobali soki mpe akobanda kotia ye misapi na misapi wana banotya mwana yo ale oyo yo moko kokende kuna azosatisfaire yo te parce que deja asilisi posa epai ya mwana na yo nyonso wana buzoba na buzoba nyonso wana ozali mama ya essence ozwi ndako na yo oranverse yango na maboko na yo moko donc obebisi susu ndako na maboko na yo moko yo moto okumisaka wa naza na boyi nzoka ne ndako oza nango kaka 2 chambres ozoya kobondela mobali aya kofana ndako na chambre wana moko yo donc omikitisi ti na niveau moko nakanisi wana ozwi mayele mais zwa mayele soko ozwi mayele te lobake mama nanga mutu wana eza ya kobeba il faut bakende kotala bafungula nano peut-être bavisi mosusu esi elungwe na place mais sino te osi oteyami mpe ozwi mayele yo garçon oyo bisika yo ozwami kokanisa te ata balobi ke na Canada soki bapesa mokanda babotolaka te okomona mpe nzambe akoki kosala na miracle na ye mokanda wana ozobetela tolo ozokimela ana okoki koregrete yango ke pourkui nafandaki te mpo nini nasalaki boye pourkui olelisi mwana moto biloko ya mwana moto osakani nango makasi mpe na nzoto oza nango te force mpe nango oza nango te kitoko mpe kuna eza te Mervyn yango kutu aleki mpe mosika yango bopusa Mervyn bopusa mibali na Canada bazali balingaka te mpo na nini mpo na ke politesse na yo elekana donc yo ofingaka motu nyonso otalaka te yango olobi te nakende korekipere kaka oyo ngai natikaka bisanza na ngai wana na rekipere omoni sikoyo ebalukeli yo voilà eteya yo po eyebisa oke kofinga susu bamama ya bato te kofinga susu bapapa ya bato te pe bana ya bato te parce que eteyi yo kofinga susu te donc wana eza leçon donc eza leçon monene il faut oteyama mais soki oteyami te ke ozonga susu bana kofingaka susu bato lobaki motu wana ezosala bien te en tout cas bana mama Senowela TV nazokoma na suka ya analyse na biso analyse oyo motu na motu azosala ngo na ndenge na ye moko na ndenge ya moneli na ndenge Mervyn aye kolobela na ndenge Mervyn aye kolelela biso topesi pe analyse na biso donc balandi na biso botala bolaike botia ba commentaire ya malamu. Est-ce que Mervyn wana asali bien ou bien asali mabe? Est-ce que ako changer ou bien ako changer te ako tikala les mêmes ou pas? Est-ce que garçon o makambo asali ye eza bien ou pas? Ezala ki faut à faire souffrir ye bongo na bana na ye moko ou bien te makambo ya sali? Parce que ndenge za wana azali vraiment na kati ya pasa zo yeba te siko akobana kotika bana ndenge moko apesa ke explication na ye lobi j'espère que moto so alanda ki yango ke azosala mosala na butu pona bana eza na ye pasi sikoyo garçon oyo azonga bien azonga te garçon oyo bon donc eza nanu
eza pasi mingi pe mawa. En tout cas, topesa Melvin des conseils a changer eloko eza wana nde kaka a changer. Congolais aza na ye moto abosana na ye mbala moko, aza na ye moto okanga biloko na motema te, aza ni moto akolimbisa. Mais tolimbisa ye kaka, tosengeli kaka ba priere na Nzambe, Nzambe a changer ndenge azali. Nzambe abuka ki Melvin na ye wana parce que aza na eloko te, aza kaka na maloba. Azana kaka esclave alungwa na esclavagiste oyo batia ye eza batiaka ye na kisi eza batia kaka mwana oyo aye na poto abanda kosalela bango kaka parce que ezalaka te comment fait-il yo ozosala salaire na yo ozokaba nga mpenza nakende mosala na nga ntongo pokwa asa mpe misala mibale nakabolaka mbongo na nga katikati na moto Afrique na garçon yango ata bolingo yango bon nayebi te eza bon moto na moto nakoloba pe bongo te parce que eza moto na moto wana ndenge bamonenaka niveau ya bolingo yango sikoyo ozomona moto yango d'abord azosatisfaire yo na eloko te ozoyoka pe eloko te donc azokobude yo kuta ozokomona ngo olio otika kaka wana osukola maboko olobi te akochange akochange oyo bino boyaka nango pe ya ndenge na bino ko changer o pesa bino boya ko changer bato mama na ye moko aboti a changer yete ale yo ale individu moko kaka mutu moko ka boyeke o bakete a ko changer ten azana yeso kaza rabi ne change pas yo ko sa nini ye abando ko azo mi lembisa azo mi kitaka po azaki na Afrique kuna akoma na poto siko eri ya komi alaki sio nini uzolo baka 2 mois kaka 2 mois ya pamba abandi ko lakisa bonu ko mono mweke de rien na ndaku no moko azomona yo susu salite ouais Nzambe vraiment sunga mwana mwasi oyo sunga ye ata azokene musala ngo bongo azokene kake babotola bana te babotola ye ndaku place azokofanda te c'est triste c'est eza pasi pe mawa yango balobi oyo nyonso bozokomona ke ezongala bolobaka te kake ezalaka or lukuta botala komi lakisa o nyonso alakisaka nzoka nde na subasma kolela na kolela milelo na milelo pasi na pasi alakisi yango siko bomona réseaux sociaux ekosa bino te baya te ngai lukuta kuna eloko eza nango te balobi ke mai oyo melaka bato etiaka makelele te me mai oyo etiaka makelele eza nango ni eloko te ya solo ezala ngone eloko te mai ekitaka malembe ya ngonde tiande lokolo oyeba me oyo ezotiaka makelele eloko eza te se ba Melvin bomoni yango en tout cas merci la famille na komi na suka Senuela TV la famille toza ensemble na bino vraiment soki bozi vidéo na biso ka ndenge ezalaka kaka to s'abonner to partager to aimer to liker et ko sala biso pe bien ba commentaire na bino pe ezala ela Nzambe na lola akobosa na pe bino te soki o s'abonner pe soki o liker pourquoi pas pe commentaire na bino soki eza malamu Nzambe na lola pe akopambola biso toza ensemble na bino en tout cas la famille na tiki bino merci Senuela TV to komi na suka ya video na biso Nzambe na lola akanisa moko na biso soki Nzambe ayelelo te tokomona na susu na mokolo na lobi. Merci la famille Senuela TV. Bye bisous. Au revoir.